Mbote balandi ya MDG DTV Mafuta ya Sika, nzamba pambola bino ezali ngai wa bino la grande dame. To lisusu pona ko solola comme d'habitude, boyebi nous sommes plus là pona kosunga baike na nzela na toli to pe ya conseil. Et kande na ebisa bino mutu na mutu azalaka na vision na ye ya eloko oyo ye azosala. C'est vrai, monde à YouTube, ils ont la réalité na yango. Et mutna mutu azana makambu na ye. Et bisope, tozana oya biso vision. Et nde na laka bino l'autre fois que na kopesa bino suite. Il y a pas mal ba émission o to salaki. C'est vrai et Oumeli fallait déjà tout le belango depuis. Mais malheureusement, bon, moi contre-temps sur temps, occupation, oubli, mambo belé. Bref, lelo toye kopé sa suite. Il y a les solo en degonabiso fiston Mboui, oaza chantre chrétien ou encore gospel, hein, chez chantre nabiso yamboka nabiso et ndeko yo asali pe succès na album na ye ya liboso o alansaki na je sais pas ce qui titre album ezalaka na yebi titre album te mais nzembo eza oyo batu balinga mingi to pe oyo et propulsé ndeko ezali c'est je crois surprise, hein? Jésus m'a surpris et lo moi ndengona to linga ngo mingi biso nyonso et na vidéo oyo elekaki je crois plus ou moins 3 semaines passées to lobelaki sur liwa ya mama ya mwana na ye. Oui, mama ya mwana na ye bazali marié te mais bazali ba fiancé légalement. Et na famille eyebaki ye parce que afiançaki mwana bango akanga ye lopango et kosala ke ndeko mwasi akoma ye na zemi babala na ye nano te et ndeko mwasi aye kobota et juste 2 semaines après accouchement ndeko na biso ya mwasi akufaki et ndeko ya mwasi akufaki pe son âme et sali ke toyoka ye ba makelele ba nungu nde pusaki tosala émission tosalaki ya liboso que après la mort de la sœur, et Oumé l'a quitté, juste quelques jours après, le frère avait livré un concert. Balobi que non, ils ont déjà le mot programmé, ils ne pouvaient plus faire autrement. Et non seulement ça, juste quelques semaines après, le concert en question, donc après la mort de la maman de son enfant, Ndeko Abali. Et ça là qui passe dans mes thèmes, surtout na belle famille parce que bango batu babimisaki likambwana et balobi que en fait attitude ou encore lolenge ya ndeko en tout cas elobeli bango mambo ebele pona bango ayebi liwa ya mwana na bango parce que eza normal te comment une personne bozaki ne na relation boboyana kite boboti même na mwana. Bizarrement, mutu akufi, même pas respect à mon way. Ok, on livrait concert juste 3 jours après. Et puis, quelques semaines après, bayoki obali mais et la normalité, c'est que yom tobomi mwana. En fait, et mwana na bango. Et nena lobaki na bino toroya ko zonga pona ko éclaircir to pe ko confirmer par rapport ya maliba la ndeko. Et déjà, je vais confirmer que effectivement le frère est engagé actuellement. Sikoyo, bato musu bazoloba eza dot, bato musu bazoloba eza pré-dot. En fait, lui-même a dit qu'il eza pré-dot. Et eza moins flou. Bon, dot, pré-dot, nyonso eza engagement, ok? Bon, to banda siko na ebandeli. Ndeko ameka ko se justifier en disant que azwaki soin ya ba obsèque ya mama mwana nae. C'est tout à fait normal. Ata soki kutu bozala isu na relation te. Le fait qu'abotela ki au mwana, ils ont déjà famille. C'est tout à fait normal. Il faut contribuer, il faut recevoir soin. Non, atinda ki son frère, amema ki so pa enveloppe à $1000, ndenga lobaki, et puis ndenga batbazo loba. Mais ça, c'est rien. C'est normal. Déjà, c'est normal. Parce que, eza ki famille mwana na kati. Non seulement ça, vous êtes en relation. Bon, batumoussou balobi, il paraîtrait. Voilà, je ne sais pas trop. Il n'avait pas assisté na matanga assista kite des places bazo mon appel flou et place bazo ko acquiser ndeko
bon wana toyebi te so ndeko akendaki to te, me bato balobi ka akendaki te, sauf que famille na ye ezalaki, ou encore son représentateur grand frère na ye azalaki amemaki mbongo enveloppe et puis bamekaki kosunga. Bon là je trouve ça eza kutuka makolobela te parce que ezalaka toujours ndenge wana. Bon tobandi sikoyo démarche par rapport ya date, parce que ndeko aye rectifier par rapport ya date, nde bato bakangisaki yango balobi ke non, mwasi akufi lelo abali lobi, mwasi akufi lelo abeti concert lobi. Différence eza nango te. Pourquoi différence eza te? Parce que mwasi akufi na février ka ya mbulo toza, et bakundaki ye le 10 mars so na bosani te, mais ce qui est vrai akufa na février bakundaki na mars so na bosani te le 10 mars. Et apparemment 3 jours après, le 13, nde ndeko na biso akenda kobeta concert, ata soki esalaki 1 mois. C'est vrai, lorsqu'une personne, mais après la mort d'une personne, la vie continue. Mais néanmoins, pour respecter mémoire ya mowe, il y a de ces choses-là, oyo. Même dans la famille, ceux qui ont auto-perdre un être cher, pendant ce temps-là, ils ont ba mamususu otoko salate juste pour na kokanisa ndeko o akufi. Et tant peut-être tant moko koleka mulai, bon peut-être permettre biso to vakina ba mamususu. Et juste 3 jours après l'enterrement, il y a la sœur ndeko akine kobeta concert. Déjà et salaki bien te, et la moussa qui sensibilité à bateau. Mais comment ça, vous voyez? Donc il pouvait peut-être annuler, et peu importe la raison, bato muso balobi no mbongo, tout ça, déjà babongisaki, bazongisa basala boy. Et l'être humain, mutu, aza na valeur koleka mbongo, vous voyez? Nalingi même pas na sa kutu commentaire là-dessus parce que c'est choquant, ça choque. Bon, ceux qui na sali vidéo bandeko, eza juste pour nako répondre pe to pe ko respecter pe bato ba olanda biso o balingi t'honorer, tozala quand même honnête ou encore loyal na ba maloba na biso tant tozo lo ba tozo ko réaliser, parce que nazo ba coup de fil, nazo ba message que maman c'est comment, oh yango bomoni na zongi pour na ko éclaircir les kambo. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Déjà Bosa Mikolo, vous pouvez analyser, comprendre. Bref, c'était ça. Ndeko na biso mwasi abela, en fait nabo mwana azala abanda kobela, mais nakokola après avant d'après tamula en Afrique du Sud, et un moment azo musala moko bien na ebité na hôtel moko bien na Congo, je sais pas Pullman, je sais plus place nini, nde bisika bakutana na frère na biso, et ba vivaki pendant un temps akanga lopangu ba ebaki na famille na nde ndeko mwasi akoma na zemi. Selon la famille, le frère avait demandé na mwana na bango avorter, mais la sœur n'avait pas voulu. Nandenga ya kobota 10 jours après, pardon 2 semaines après, nzamba ye ko zomoli monaye. Bon, bato musu balobi que non, azala déjà na problème à motema, et le fait que na bomwa na bela rapé, et il paraîtrait même docteur a epsé que non ya ko même ko concevoir te de mwana neza miracle. Bon, boyebiso muto akufi ba mambo ezanga raté. Mais le bébé en bonne santé, moi nazali na ye, paix à son âme notre sœur Marie-Josée. Et juste le mois après, donc bakundi ndeko na mars, le mois après, na avril, frère akeko doté, et na Londres, bon, il paraîtrait moi le bieza juste à kanga lupango, mais attendez, tous à la bateau. Des places, maman na likambo ezali. Donc pour ceux qui attendaient, n'a qu'à confirmer si le frère est marié. Oui, le frère est engagé. Bon, bato musu balobaka kanga lupango ezape libale, et tant on l'a engagé, donc famille moko yebi déjà comme mobile mwana na bango. To ebite sogeza apesa ki mbongo. De toutes les façons, même kokanga lupango ezo dépendre na coutume, symbole ezala toujours. Et bacha un bon enveloppe, voilà, donc ba pesa ezala dot, ezala prédot, bacha un bon enveloppe. Donc to lo bakendeko
aza engagé. Bato mosusu bakoloba bali, oui effectivement kobala engagement fiançailles nyonso ndenge moko parce que azo appartenir na mutu. Donc au fait c'est ça, c'est ça. Et soki esalaki makelele te, c'est simplement à cause ya passé oyo ndeko atikaki na sima. Oui, ye mo amonaki vraiment que non ezaki danger, ezaki eloko malamu te parce que so ezaki eloko malamu elingaki eyebana. Donc le fait que lui-même était conscient, conscience ne bana ko reprocher ye que en tout cas tiki mukumba mo na sima ou encore par rapport à ce qui vient de se passer récemment là, oko balate certainement yango ne mutu sala ke ndeko asala la chose en cachette. Tout le banding wana hein, tout ça analyser, tout ça va réaliste parce que il est connu, l'autre fois il est star. C'est notre frère, c'est notre bien-aimé. Mais sauf que ça l'y passe. Et les gens m'ont posé des questions par rapport au mariage, aux fiançailles. Et nde yango mutu et sali ke na yana répondre muke na mituno bandeko bapozaki ngai. Ouf, c'est chaud. En fait, batuninga mutuna en disant est-ce que naebi keza elo moko yebani nango, mais on va quand même essayer de répondre. Lorsqu'on est fiancé, est-ce qu'on a droit de s'accoupler ou encore ya robota ndenge tozo mona lelo na bana nzambe? Je dirais non parce que la Bible interdit. Sauf que nzamba za la dictateur, tout dépend de la personne. Ndenge ya zozo la nzambe na ye, voyez un peu. Parce que tant bande bayoki mais comment baboti babala na kité. Ezalaka, on est humain, muto a parfois zate. Bon, je sais pas tout bien on est, peut-être ezaki accident. Bo tenir nga regarder, hein, tozo meka koloba makambo, ndenge tozo bika na mokili. Eza ba mambo to kutana nango, to yoka ngo to mona ngo ezalaka. Sikoyo mutuna musuba tuna nga yezaki. Moi décalage ya ba jour wana. Ya ba jour azaki engagé avec la sœur décédée. La sœur akufi. Naka moi un mois wana alingai mwasi pe akeko bala e. C'est impossible ou encore bon impossible c'est trop dire, je sais pas. Ezalakate, ça s'il faut na répondre. Mutu moko te na mokilo olinga mwasi lelo akebale lobi non. Tozwa quand même temps koyebana ata pendant temps molai te mais néanmoins ya kokolisa relation ngo, voyez un peu. Et pona yeba mwasi wana kobala so aza ndenge ni to mobala wana kobala. E batuninga abanda ko tromper nani na bango mibale parce que apparemment wana selon des batu batali ba analyse bamoni que il vivait avec des femmes ou encore des proposantes, des chéris, des fiancés, tout ce que vous voulez. Abanda ko tromper nani. Wana c'est à lui de répondre à cette question. Et le fait que déjà abala juste le mois après, moi je dirais que c'est clair qu'il trompait ou akufi parce que na habité so inde ko na kufa kité. Croyez-vous kalinga abala te? Parce que abali juste le mois après. Comprenez? Donc ezaka pasi bandeko nanga. Et personnellement, j'ai vraiment pas de commentaire à faire là-dessus. Toza mikolo to bisonde batu to ko comprendre ou encore to yeba et eloko nini kosala na nini kosala te etant bato. Parce que nazui mituna par rapport aux fiançailles quand nde na uti koloba wana mambo kosimbana na mambo kosimbana te. Tozwa par exemple j'ai ba escroquerie na bolingo ezala trop. Neti ba lolenge ya boy ezala trop. Suko mutu oyo alingi na ye akoya victime te aosane. Voyez, ako se préserver. Comprenez? Parce qu'il y a des hommes, là je parle pas du frère seulement, oyo alingi mwasi akoki pe ko lakisa yo ki alingi yo
asali yo nyonso esengeli mobali asala mpona mwasi, mais aexploite yo ou encore aescroke yo, ale yo mbongo, ale yo nzoto, asali no oyo alingaki epuis ya moma atiki yo. Tomona yango ezalaka nango ebele. Yango moni ka nde nayebisaka bino toyaka na po topesa conseil mpona koclore ou encore mpona kochite par rapport à likambo oyo je vais conseiller, surtout au ser, parce que na makambo nyonso toloba na makambo ya bolingo, na ma relation mingi, c'est vrai mibali pe bazalaka ba perdant baza, mais mingi ezalaka toujours mwasi muto azalaka perdante. Yango bandeko basi, moi personnellement je vous conseillerais mpona ba oyo nanu babali te de faire très attention. On est humain, c'est vrai, nzoto ninganaka, nzoto esengaka, mais yo moko tala ba paramètre nyonso. Tango ozokende komikaba mbeka corps âme esprit epa ndeko mobali mpona kolakisa bolingo ou encore po ye alingi yo, réaliser pe ba conséquences oyo ke boko sakana, mais un matin bokolala bolamuki boye, non écoute, ekomi ya ba français na ba explication. Vous voyez, en fait bana basi ebele batomba victime ya babiloko. Yango bomoni topesa conseil, ma sœur, mi batela nzoto na yo. Déjà mobali o alingi yo pona libala akoki koya kobimaka na yo air nyonso te. Vous voyez, parce que za babiloko tozomona trop lelo, et après okandeko mwasi abandi olela, ekomi ya koya kosenga ba prière, ekomi ya koya luka ba pasteur, ekomi ya ba consolation, ekomi ya bayaba. Akosi ngai, akosaki ngai, azongisi boye, asali boye. Mama ndeko mwasi, sois sage. Déjà tango komi olinga mibali oasu mwana moke te. Tango ozo s'engager na relation, à moins que yo mo oza consciente que bon, et ana onka bozo sakana bino, parce qu'il y a des filles comme ça, pendant que baninga bazo songer peut-être babala ye, bon amoni que non, abala ye nante asakana nanu. Mais si réellement dans ta tête eza que wana besoin ba peso valeur, obengama mwasi ya. Tango ozo s'engager, tozo linga mutu eza pona sérieux, sois prudente. Za mayele, sala très attention. Po omoni excès ya kozala na mobali to mikolo, vous comprenez ce que je veux dire? Ako bayo pa ko dégoûter yo pe. Vous voyez? Donc, déjà pour ceux qui disent ou encore oyo ba mi bengaka bana na nzambe ou ba chrétien, tout ce que vous voulez, déjà la parole de Dieu interdit. Le loto est ate poto le ba conséquence, il y a impudicité et consort, mais tout ce que vous pouvez retenir c'est que la Bible interdit. Bilo musoko zape ba conséquence, le fait qu'on désobéir nzambe. Moi un peu ba honorer ezate ezalaka. Ouais, parce que Bible zoloba wa ko honorer ngana ko honorer. Donc, toi apprendre à honorer nzambe même dans nos relations. Et aux allez sengo mingi. Mususu wa ata musu mobile wana zaine pe na likanicité que bo aboutir na libala to pe na balolenge moko boye, mais tant amoni ki sérieux oyo zanango na ozo pesa ozo komi pesa yo moko akoyi pe changer ta musu makanisi. Donc bref, toza mayele et puis to sala très attention, parce que makambo ekomi lelo ezali comme peut-être ezoloba meloba mi eleki nango, mais vous ne savez pas famille wana combien bazo souffrir et ba mi lobela nini, parce que toyokai ba nungu balobi ke ndeko na biso fiston moto abomi mwana na bango, et tangu famille etelemi mpona koloba ke yo bomi mwana na biso toyebi ekoma mambo ya spirituel na kati to pe ya spiritualité ya molili na kati. Or na monde spirituel ezala monde moko complexe. Na monde spirituel sentiment ezalaka te, ezala monde oyo so obuki mibeko oza na position ya faiblesse. Oui,
si réellement na supposition si réellement makambo bazolo beza ndengwana que c'est lui qui a sacrifié leurs enfants et les amis, croyez-moi, carrière ya ndeko na biso eza ya kosila. Nayebi mam na oloba nalobi si eza ba réalité mo eza spirituelle. Pourquoi? Parce que famille wana baotika likambo te. Kande na utoloba ekomamba butu. Et le fait que cause ezali bana avantage ya ebele ya kosakana te. Donc risque eza to comme obeta lisolo ndeko na biso na passé. Asala banzembo kitoko et comment frère oyemba nzembo surprise kenda wapi voilà. En fait c'est ça ba inconvénient ya ba mususu o peut-être le to kota kuna te na lobi bien si soki eza ndengwana et vraiment na koloba mingi te. Nzambe asunga biso toaka bato biso nyonso. Que le Seigneur vraiment nous aide tous na marche na biso na se na moi aussi tout biso toloba ke tozo salela ye. C'est pas facile parce que vie est à la bagarre. Mon monde de l'autre côté pas autre te. Mais le fait qu'on a Christ, toi toujours balongi. Et to luka, tous à la conforme na ye poto longa. Et pona lisolo tope likambo ya libala ndeko fiston, je crois tokosuki sango awa pona lelo et puis tokozwa susu et lisolo ya prophète Joël, je crois na chapitre ou encore na numéro mususu quoi. En fait na ligne na sangi sango parce que zara bilo mo ezokende na ba même lignée. Mais na préféré na sala on peut na voice mususu. Ata à 15 ou 20 minutes juste pour nous éclaircir parce que bon, je ne fais pas parler de ça ici, mais quand vous avez kota na chaîne, abonnez-vous massivement, faites large diffusion. Bon, on appelle le solo ana, il y a relation amoureuse na yé et ndenge bazoloba, na ndeko o abane ko côtoyer avant abala semeki national. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour lelo tosuki awa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.